Bandeko, leke chu leke a contrôlé mon muketai. Na ibte sobozo remarkangwa leke chuko po leke choza bogara. Ponga na YouTube. Mutuna mona ki bogar ko leke chu azate. Na komo lo bango na fichir, atana ne komi na fichir te. Pona tai leke chu, tai o azanangoko, ezanango mabete azanango. Matana 50, tuna 60. Mais leke chu, na aju azanango. 30, 30, akoksi 30 ko, akoksi 30. Tala, nengaza. Azape célibataire. Madame nanda repazate. Relation sérieuse pe ezate na mwana mwasi. Alors, siko tai atabino moko. Eza mabe. Bon, bolanda nga na expliquer ngo bien. Mbote ba papa, ba mama, bandeko. Mbote barando na barando net. Mbote batoyo balingaka rando na ba oyo balingaka rando te. Mbote ba jeune garçon na ba jeune fille. Mbote bana mike na ba bébé. Mbote ba Sainte Anoirite, Sainte Thérèse, Sainte Ingrid Kabongo. Bandeko bomitungisa te boloba papa robo makamoni na lekechu. Bandeko soki agos na tindi da sala ngona makasi. Mena lobi lekechu atala likambo tai na ye. O ezo kende ezo concordete na lekechu na age na ye. Surtout so na olobelango po lekechu azana possibilité na capacité ya kokontrole tai na ye. Eloko nde kokosala ta mosusu azoyeba te to manque volonté ou bien courage. Botala bien lekechu mbali bosa kutana la baronne. Botala bien. Na solo bana côté botete, côté taipete, côté elobeli. Abana ko loba ko la mwana mwasi. Mututu o alanda la baronne na lekechu azako loba lokola mwana mwasi. Donc lokola mwana mwasi soko tali yete okanza mwana mwasi mutazoloba. Tangu pa ye akomina la baronne équipe nationale lokola mwana mwasi. Mais le gars quelques jours akomo loba lokola mwana mubali. Alors bokanja siko bien le kechu abanda kosana na chaîne mususu. Ayaki pa Karine Mokonzi. Po yamba Karine Mokonzi, po Karine na succès. Fo yamba bato bayebana. Mazolo baloko na mwana mwasi. Nanda kuna bango. Mama na asa mesala le kechu alobaga lokola mwana mwasi. Nazoba mama na o koko na ya kufa. Le kechu za obenge mama. Ba yaya le kechu ba mama le kinae. Ba mesana le kechu aloba lokola mwana mwasi. Na kansa basala pe fort. Mais le kechu abanda kolobane toujours lokola mwana mwasi. Na kanisa eloba yemogo abima de ana basi. Tangu bazako bimana bana basi wana. Bana basi pe bazako mone alobaka lokola mwana mwasi. Ma komi pa la baronne. La baronne na moni peke journaliste aye azlobaka lokola mwana mwasi. Donc tout d'abord kolobalobaka na la baronne na lingina kuta na yo la baronne andimi ayokaki deja mutango na tonalité mwana mwasi. Tango apusani pembeni na ye la baronne amoni epe mwana mwasi elobeli. Mais sikoyo miracle o la baronne asala toyebi te. Le kechu achanza koloba lokola mwana mobali ti lelo
le kechu ba o ba yebi sima ba yebi ka alobaka lokola mwana mbali po aza mpe mwana mbali me nalobi mwa likambo oyo mpo boyeba ke le kechu akoko change makambo ataine na quelques jours oui po achanzaki elobeli oyo awuti nango mpa na bango bazwile mosala na internet na elobeli wana azotambola na bakamarade na ye na elobeli wana aye kokutana na baron na elobeli wana mpe basilisi yango na quelques jours akoma oloba lokola mwana mobali yango likambo atai sikoyo likambo atai le kechu aza na tai oyo ya mabe te azali toujours beau me nalobi bien le kechu azali le plus beau ya mibali internet na baoyo bazala na nsima na bagarson selimi soki banani ya kleboa le kechu aleki bango na beau aza mpenza beau banda kala sikoyo kibogare na ye na tai oyo azokende akokoma ne vilain te mpo vilain deja le kechu vilain akokoma te likolo ya tai oyo me tai oyo ekochange mwa moke akokolongwa na place oyo ya babogare oyo batiaka ye mpo eza likambo ya age aza na age ya papa sheri te papa sheri na age ya le kechu azalaki mpe bongo te sikoyo papa sheri na age na ye aza toujours bogare na tai echange me ya bogare sikoyo le kechu mpe soki na 50 ans tai echange aozalaka bogare na ba 40 quelque tai echange na mwasi na pale na bana aozalaka bogare mpo kibogare ekompaniaka na epoke na age nango sikoyo mingi batiakaka te bien sûr eza na babogare ebele baza na tai oyo le kechu akomi nango sikoyo oui me bango bazala bongo banda bumwana na bango bazala bongo ata bumwana bazalaki bongo te me ki adolescent bakomaki bongo sikoyo ntango akoti na akomi majeur aza na forme apres mpe bongo donc soko akomi ne na nzoto bato bakomone toujours beau parce que azalaka bongo bocomprendre non mpo boconfrona bosalaka confusion te na modele ya bongo meme na bana basi ezalaka bongo mwana mwasi obotami nzoto mike ozoforce oyaka monene keba botene kokodimine par rapport na mwana mwasi oyo aza deja misuni yo moniki ayeba lelai mpo na misuni bakumisaka mpo na nzoto bakumisaka mpo na monene na ye yo komeka te ya yo kosila mpo eza bongo eza na bato baza na bote na bango na monene na bango baza kitoko na monene na bango yango nazoloba na le kechu biso neti nga kibogara le kechu na tiai na première place na deuxième te na première place ya bagarçon YouTube bomona meme nasala 2 émissions mpo na kodefendre ye ntango balobaki ke ntango balobaka gofax bogare ya mibali ya YouTube ngai nalobaki aleki le kechu te parce que le kechu un bogare aza mpenza bogare sikoyo mpe aza ne bogare me tai nde ekoma okende nano eke te soki nasala émission mpo soki nasala émission te dans 3 mois 6 mois akokobakisa so tai mpo azolia azotala te azomela azotala te boyebango bien le kechu
aza sikoyo na nini Congolais non village Panda kuna balambaka ye moko ebolamba sikoyo aza te ke o moto alambaka biloko ne aliaka yango te ye alambaka mpe alulaka biloko ne aliaka yango kitoko sikoyo botala ndenge azolia baplat a volonté restaurant ya ye moko masanga ezali moi mpe ezali akomelaka mpe secret te soki ameli secret akolandisa yango te secret mpe isaka monene biere mpe isaka monene alors akobeta sikoyo biere ya malili ntango akobeta moko lisolo ye elenge akobakisa sikoyo akoma chaque jour damage ya bien biere ezangaka te bandeko nalobi te akokosala vie wana te akokosala me wana basalaka yango ntango akomi na mwasi na ndako na bana wana te ezochange malembe mpo nayebi nzoto oyo akomi nango eza ya bapatron c'est vrai na kini ntina lemba soko akoti bato bazoloba ne leketu na ndimi sikoyo okomi patron ata nano bamona village Panda te me komona apparence na ye physique libumu forme akomi bakobengi patron ata kutu moko ayebaki te kakendaki France ata kutu mwana classe na bango moko akende na ye province ayebi kutu te keleke tu azaka na internet ayebi kutu te keleke tu aza na village Panda ayebi kutu te keleke tu asomba ta voiture mais soki amoni kaka leke tu akoloba ne Kevin okoma patron okoma patron koma osalaka nini nango la vie akotune bongo nzoto bapatron oui azodégage yango makasi mpe kitoko me ngai nazolobela nzoto bapatron te ngai nazolobela bogar aza ne toujours bon mais faut garder première ligne bandeko soki ozozwa les premières ko faut garder yango mpo moto azwaka les premières na classe soki ozwi le troisième fo lela surtout soki banda première primaire les premières ti sixième les premières donc soki ozwi le troisième fo lela eza bongo yango wana leketu nayebi te mpe soki ye moko ayebaka yaki le première mpo sikoyo moyena tia ye première na mikolo oyo eza nanu te mpo youtube ekóma na bagene ebele so fona atala mpe kaka na bato oyo akutanaka na bango leketu akosala makasi akolo aza capable akosala makasi asala maklase awa akoma koloba lokola mwana mobali mura ye wana ti mura banda koloba penza mpe liso lokola mwasi asali makasi mazokontinue nde koloba kaka lokola mwasi bien sûr adimine mpo liboso mura penza modele akoloba mwana mwasi moko taloba bongo lokola mura me mura asali makasi me change nango kaka te echange mingi par rapport abanda koloba me change te ki akoma mwana mobali alobaka mpe kaka toujours lokola mwasi me leketu achanza totalement sekre yango mpe Karine Mokonzi alobaka te oyo Karine abombaka makambo te Karine aya na bavalise basekre bavia bato yango bato balobaka oyo la baron atongi bango abimisilika abimisa te mpo makambo ebele tozelaka ya bino bato oyo nyonso abimisaka te mpo oyo eza likambo simple la baronne fo akobisa biso kaka pourquoi eloko nini asala leketu aloba lokola mwana mobali maloba yango te akosolaka mpe te akipa kutu te on dirait leketu ntango ayaki mpa na ye
abanda koloba lokola mwana mobali. En tout cas, ciao. Bonjour fidèles internautes de www.elengiakomba TV. Bonjour, bonsoir, balandi nyonso ya Elengi ya Komba, Congolaise TV. Belé partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengi ya Komba TV vraiment. Bonjour, bonsoir, on va abonner fan nyonso ya Elengi ya Komba Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss des boss Babi, JP Kiama. Bonjour, la Elengi ya Komba Congolais TV vraiment. Ramon Lazana, chaîne de ceux qui topo, il y a pas de JP Kiama, et boss des boss, il y a un danger. Donc, on va accepter le Lazaki. Ya boss na biso JP Kiama, nzamela ngai. Ba boss bazali, ba boss bazali. JP Kiama, le boss des boss. Napesi d'abord bonjour, tu es mbote belé, na mon boss JP Kiama, on a rosa insaote. Donc, on a quoi les katisana, napesi mon boss JP Kiama, boss des boss. Bonjour fidèles internautes de www.elengiakomba TV. Bonjour, bonsoir, balandi nyonso ya Elengi ya Komba, Congolaise TV. Belé partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengi ya Komba TV vraiment. Bonjour, bonsoir, on va abonner fan nyonso ya Elengi ya Komba Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss des boss Babi, JP Kiama. Bonjour, la Elengi ya Komba Congolais TV vraiment. Ramon Lazana, chaîne de ceux qui topo, il y a pas de JP Kiama, et boss des boss, il y a un danger. Donc, on va accepter le Lazaki. Ya boss na biso JP Kiama, nzamela ngai. Ba boss bazali, ba boss bazali. JP Kiama, le boss des boss. Napesi d'abord bonjour, tu es mbote belé, na mon boss JP Kiama, on a rosa insaote. Donc, on a quoi les katisana, napesi mon boss JP Kiama, boss des boss. Belé partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengi ya Komba TV vraiment. Bonjour, bonsoir, on va abonner fan nyonso ya Elengi ya Komba Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss des boss Babi, JP Kiama. Bonjour, la Elengi ya Komba Congolais TV vraiment. Ramon Lazana, chaîne de ceux qui topo, il y a pas de JP Kiama, et boss des boss, il y a un danger. Donc, on va accepter le Lazaki. Ya boss na biso JP Kiama, nzamela ngai. Ba boss bazali, ba boss bazali. JP Kiama, le boss des boss. Napesi d'abord bonjour, tu es mbote belé, na mon boss JP Kiama, on a rosa insaote. Donc, on a quoi les katisana, napesi mon boss JP Kiama, boss des boss.